maladi nini oyo ke fera olimba na mbongo na hôpital bakotaki gibe intoxication ya mabe na mutu comme quoi kende kona yo wana asana bakisi ndeko na kosala o mabe soko pusani pembeni na ye kosimba mbongo na ye te omoni yo ifo ya kofanda na église omoni salibo ah ba mapango boni fera zana ngo na mokili ale ndeko na ye mwana ya mama na ye ke bozo masolo zo betama azo souffrir boy ah fera zo kabela batu o azali makila na ye te même si on a un problème au caisse on fait pas de $5,000 to golo ba bilo mususu ah te bongo o ya yi ke atika gi po akufa po aelengi nini o yi akuyoka ngapi na kamwe kinganga ngo lelo ekoma banganga ngala yebi ke basenga mama na papa na bana yo siko se banganga ba changer na ba se ba komba nganga kutama tete wa bakache intoxication kasi ya bato binzambi ya mamoni babimisi na frère Gédéon asala audio wana babimisi frère ba monter na frère Gédéon mais il y a des vidéos ya mukuna loba avant 4 jours Gigola kufa bato bakende roboto la ye Gigola malembe bebike Gigola za yeli suna église mukuna te kasi baboto la qui est après 4 jours à la kufa malembe clégie ya maman boya lo les amis toi ça kufia to ko sara débat et on bateau tout ça débattre c'est que bateau bolanda biso bande na pour ça ba comprendre qu'est-ce qui s'est passé en fait soki mutu za na don ya prophétie tina nini okoluka okabolaka ba famille ya bato yango moni papa Mobutu pe asona maboya rabinza minzani ezaki suite ya ba makambo oyo binza mele kaka donc tout moko ozo mbunda na nini abandi lelo bakoma bakolisa ngo na ba clavier kota dia on ya kutana kana dia ngo wapi dia yebisaka ye makambo o yazo kabolela ba famille ya bato bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata moboko le grand menuisier. Ma invitation en carton, n'a pas follow lango, jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison qui vient à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion, Angolais à Pamba. Maison qui vient. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo Essengo officiel plus télévision. J'ai le plaisir ou l'honneur de vous présenter sur cette chaîne une émission qui s'appelle Clégie Show. Clégie Show. Émission ça là que vous allez actualiser, émission ça là que vous allez informer, les émissions oyo la quatre chaîne Mobolinga Mingi Congo Essengo officiel plus télévision. Un grand merci à mon caméraman Melo Mat, caméraman les plus frais. Pourquoi pas à Berlin vous mettez Montréal, hein, on peut ça toujours Essengo. Michel Ngamete c'était sali. On a pu se monter place aux alliés depuis bâtir qui banine va basket soit ça la moi bien et pourquoi pas notre boss. Quand on parle de boss, on voit Clovis film pas général manager. L'argent l'appelle maître, l'argent l'appelle papa. L'argent le respecte. Je suis passé sur le plateau, je suis avec Yampaka, tout ce pénatant au Solanay, Marambodei oyo yuti oleka. Les apena Mondenge, mais le mat me manga rapidement et pas Yampaka. Il faut pas bonne guérison à toi, na yo plutôt Amarula Mokonzi. Ama. Ngal nga robengo mingi na kombo batu baye barate Genius Ntumbu. Wana Gigi.
on te zone ce qu'on a tétéma ouais mbote na bagoulois et puis mbote na balandi nyonso o vraiment balingara chaîne na biso keo donc pour keo tout sur la vérité sans polémique pour classe à polémique et faux école faut que normalement ils a tout droit pour batu ba comprendre tout ça ba fanatique baza ba parents batala rabiso na basi na bana na bango donc souhaite aux tenir ba propos oh et vous allez bien te donc na bana na bango moyen batala biso ezate yango mona ya chaîne mo depuis ba côté émission au mona ga 62 vies pour ba yamba mutu mo alobi makamo ba tu sepelité donc star mid 3 fois star ça mo star mid ya yeku de 3 fois star Boda fashion donc Boda fashion les azana et puis Christelle Matazikanda na boutique d'offert coopération na mobile né dans maître Chirika 15 moi na ba yanga Aminata la perle noir et poussé Nathalie na DJ Sabin DJ Sabin mutu na ngai DJ Sabin Magali Kumu ba tout na ngai tirki donc on appelle ça na mbotele di capo Mario Bogar Aigle. Quand à toi aussi la Médor, il est parmi nous. La Médor bien appelé. Après yo, et là au moins 3 personnes ils ont quota. Et y'a pas qu'à. Beaucoup za na matanga. Famille Jet7, bagoulois. Beaucoup za na matanga. Vous perdre l'un ba soldat Jet7. Depuis orchestre wane banda azala. Digital. Voyage tout à Kenya rata voyage té. Nandenge. Akima pété. Nandenge toé. On s'est retrouvé à Tikibiso, Moli Monepe Manakimia, place à Zali. Super son nom vraiment digital. Rapidement, moi, rétrospective, il y a des nengéleki, nengé komi boy makambo komage belé, on ligola kotoyo boye kotoyo. Bon, ezama mamatanga, tango yaka mututu azara blessé na nengi na ye, mutu azana ba souvenir na ye na façon na ye pa yaki. Et surtout net in genre ya likambo ya Orly aza grand frère ya Guy aza petit frère ya papa Hervé de papa Hervé aza petit frère ya Orly donc tout biso mingi to solo mambo o Italie famille musicale pour net ce to comme sur la Orly n'est pas musicien ce babi loba solo vocal na eto yebité donc to loba pour la famille musicale pour Guy a passé vie na presque moulaï na carrière musicale. Il y a un moni artiste bayaki golela Guy Gola donc Orly Gola wana za wana mamba famille na bango donc ole mambo aluka ateni ba propos devant biso na ba caméra aluka ba noko na bango na bata mwasi ba solango et puis so ma ba solé on a famille na bango na yebiki likana ngo bien. OK matanga uti bolza toto za na matanga bakundi Guy Gola mais tout moni babilongi mombo to satandaki izala na day mais to moni angote notamment le rôle ex patron il fait rigola ba ex le roi JB Piana Wilson wana ba le roi ba papa na e te bayana et puis toto chande bon to loba bayana e mais ba monanité to éviter pourquoi d'autre part ba checker faire gola landa na mamatanga te bon Ishalibuna na pese mbote iramanganda na yolo na pese mbote soki déjà Seguin Maniata yaki ezaki papa chéri ai so souvient na Blanchard Mosaka na pese mbote tango yaki déjà a présenter famille BCBG o ezomona numéro 1 na JB Piano so comme on a artiste le rôle Papi Kakol c'est bondo ya machine ayaki a représenter Wenge musique à maison mais Piazza chef. Ce comme on a mutu eza ndeli ka mususu ezake na Congo ça soit été atteint premier ministre ce côté là mutu wa Thierry Sente ayaki doit représenter famille maison mère Jenny Atula soga ayaki représenter famille maison mère donc eza na route mambo o batu ba mema ona classe ya polémique wana te atana nde batu nyonso bayaki est-ce que giango aseku tozana to tike kana libuluti to tike kana ba souvenir na ye pour artiste akufara te donc ezala bato nyonso yozotanga kombo so bayaki alinga ko sekwa na été ingeza ka ndenge moko nde lelo pe tukundaki elobi ba ope bayaki grand le rôle à quadre bayaki eza normal quartier la te ba est-ce que kofia parce que aza mona na ye mtebinise na musique tout ba rolo bato za na kaya matanga moni kutu mambo matanga ou de leki donc
c'est le passé. L'équipe, mais comme on a vu sur la point photo solo là, mais on est obligé, c'est obligatoire photo solo là, parce que ça s'est passé hier. Mambo Karine Zola na Mijo. Joyeux anniversaire Mijo, anniversaire Zananu na Christelle Mata Zikanda. Mambo tu na bango siko balingana kota na ba piste. Bon, et ça la grave te so maramone ke mutu ayena yete to yebi programme ya mutu te. To yebi programme net nga lobby na kendete. Parce que ça li mabe. Mais ba jour tout na zalaki jour pe na lala ina tongo na lali. Et ça na normal. Parce que ndé na kendete lobby après est-ce que bakundi giti bakundi na honneur nyonso. Oui, singa ki salama o ayaki ya mais nga na mutu na na yebike oui rason na zalaki po papika kol chef d'orchestre zalaki. Na mutu na na yebike jibe mpia na zalaki po Sege Maniata chef d'orchestre premier ministre orchestre wana azalaki. Donc oh tout batu ba olobana to koma na biso na ba piste wana ti ya ma o mona pe Jani Pacha na mona ki na mona ki asaini te na tuniga so mona ki na mona ki aye munene en direct qui à Canada aye mettre digital là tu que bijogo matadi était Beou na qui matadi Elris petit nga matadi oh mais nazawana na beach ba bisinga yaki na ba pine na zoteka matadi oh wapi yozolo matadi ka moko za ki pa faire ba matadi ba zebili ou ba tanga Elris matadi et na mona kiti na yebite mena misu nga na mona kiti o atela wana te o ya pembe mona kiti yo ozana choix mabeso ozana besoin moi c'est pembe na vie yo ozana mutu moi msu solo a produit makasi ne zo kanisa ka mundeli bungisa miso et salo bien idée na vie Balotelli Tsumbo Petit Jésus ayaki siko na nyonso wana ozoluka nini te na la posa na ba so ba ancien collègue na pe nyonso bayaki te ba ancien collègue na belé na butu bayaki bon et permettait na mutu nyonso te amso au matapodium musu pas na mbongo fleur te amso tango baninga batsai ba kombo po ba mata yaki na retard amso yango moya mata ezalaki te ebele babeta no orchestre wana mutapesa ba baligné za gigula oh lelo azana biso te po azaka po na biso akufita za si Rodrigue Kipanza na vie Popol Bani wa artiste ne meurt jamais na dans la dynastie volume 2 na biso azata na ba 4 solo vocal pe ya danger et ko simba kaka pour Guy Digital et simba toujours Guy Digital ya ye simba kaka na dit mon pasteur Jojo Kamani Chikuna et puis Charlie Kabe a vraiment en direct des États-Unis pour na esimaka mettre CD à lamba na Turquie na PC moté mettre TV Igwe mais ça ba soupe balinga baya quitté pour bulaka ke bobeta bango wa ba warrior et bon on est mamba catch est-ce que faire na munoko na ye a prononcer que soki muto boyaye ayate telle liste ya ba chroniqueur à faire na bien nanyo akoki ko sa la famille ya batu liste si longtemps famille on est sali liste biso nyonso mo itolobela mambo bokesa nous sommes des mandia lo balikambo famille ya batu yo zilaka olia na kombo ya mwana na bango est-ce que faire ye moko mukolo likamo abimisi liste te est-ce que na page ya faire otire ko mona ba komi liste siko so mona te ke lelo ba trouble muso ezokota ezaka ba fanatique mutu bazo créer ba trouble musical et en plus na ye ko reconnaître comme on a lilo muso ndena ba leader na biso moko pe eza un mo ba sepila nango nga so ebisingo ubetanga fona ya pona mona ko betanga ubetanga po muso so na yo ba nebisango te omwe kutu makambu wana o mona te ke za juste te to me mama na piste wana te Guy azali na musicien mutu so aye matanga Guy bato ba beta musique balandi na ba muso faire te ba epo Guy mo pas Guy musicien. Donc ça déjà musique à Congo peut pas perdre élément moko. Toi même on a contesté à vérité. Guy a musicien beaucoup. Ça va sur vocal ça va nzembo na ye. Ozomona te que ce to mimi que on a ye pour na faire donc o leli muninga na musicien te. C'est vrai.
po yo pe lobi so kufi ba musicien musofo ba ya obo sala na bango musala mo so to memi on na angle mo aza artiste na ba comédien na ba nini tout ba perdre moko ya bango ya ministère ya culture et art. Mais à la Mokamsusu, il est déjà, mais on serait quand même obligé. Il y a retour dans le pour ton approche avec l'éclaircissement. La période il y a des tout le monde a va voir ce mot et bimi soi-disant gigo là parce que tout le monde a l'unité. Et par après, bah information sous non ils avaient agir à Vasco Mabiala bino tant que bagolo et puis mon Vasco Mabiala bi nga ke na msala de lundi à dimanche na na tango sala ba bino na pam maana teso ya ba matanga so ine tout sur le lot bino tant que bagolo vos sonnez à frère Gédéon abeta clavier pas mukuna wana frère Gédéon Zelana yampaka ntasaliba vos sana comme nani frère Gédéon abeta clavier pas na ebisaki yo ozu information na si nana batu basambela na église wana bazwaka tantango gia kinaka kuna o ndenge ke pasteur mukuna zali na besoin succès pour église na e ilalaka tango asalaki male chibola mamba bêtise église na e ilalaka soit zali na besoin église elamuka na nde biso za boso obeli et comment que ce mutu ayebiso nde okondi boko ina okoluka basala ya nzambe oyebi ke soki oza na nerf solide otambola partout po ozaka na besoin ke nabika otambola partout siko na kotambola partout wana occasion eyaka ke bazweligi akende epa ya mukuna ntango akende epa mukuna monango cop onde chance lelo mpe bafamille ya bato ezopanzana eza suite ya bato lelo tozobenga bapaster oyo nga nabenga bacommerçant en Christ. Mutu muso aza na don ya prophétie te. Po nga mna nazwa tana basali ya nzambe na pesi mbote na pasteur nanga Jojo Kamani Chikuna. Watika satana défaut. Et puis mon pasteur Fiston Bofunga nga nazwa tana ba pasteur to. Pasteur on atangi Jojo Kamani wana azali na ye makasi na don ya prophétie te. Oyika pesa mutu prophétie te. Tango ozozo wa mutu mo boza na difficulté ozokotsa mémoire ya bazoloka yo. Obi lelo so igili na lelo akufiza ba mukuna siko nazonga mna na kibomoto lelo matlanda nazonga mna na esprit ya kibomoto donc ba listre na ninga za na église na ye wana so emuku lelo ki akufiza ba mukuna c'est-à-dire ozo ya kopesa mutu conseil moko na prophétie moko ya lokuta oyo ezalité que soki frère na wana kabeli yo kozwa te ye mutu azolinga aboma yo mais alors frère na yo wana za na possibilité ya osalisa ndeko ne na manière nyonso na basolo bato babeta faire asalisa gite ba okamwisa bato mais so basalisa efolo bango mon président Mano Mwendo président éternel ya Judo Club Kalamu maître Zet balebele porte-monnaie magique ce na ye vraiment mi chamulo et puis l'homme le plus sérieux du monde Guilhem Mwendo faire atikala kolembagi ata mukulu moko te totsaka ba minoko leader nini o asiasombela leki ni ata ba kiti ya $5,800 na ndako na ena yebu so yebi yebu te zaka na yebi kiti na yebu ya trop cher mais faire kola ameblaka ndako ya gi lokola zo meble ndako na yi siko bolingo nini wana mais assez trouvé na ba kan lukande to sulula tozo sulula donc bato ba bete mebe o ba mongo ba auto chula donc ezake bato ya mitema mebe lokola ba mukuna bakotaki koluka gi akufa tango mutu asa na difficulté asa na pasi donc pasi déjà ya malade to bela clergé okobi le comme na ba point moko boy so ba komo betela OK clergé mwendo zana ya na ne pas ko ba no salo boye ba ko betela ngolilo lobby ko c'est des mémoires c'est que mamujo azoluba nanga eza ya solo soki mutu za na don ya prophétie tina nini okoluka okabolaka ba famille ya bato yango moni papa Mobutu pe asona maboya ka binzambi ezaki suite ya ba makambu oyo
binza mele kaka donc tout le monde ozwa mbunda na ena nini abandi lelo bakoma bakolisa ngo na ba clavier kota dia on ya kutana na dia ngo wapi dia yebisaka ye makamu o yazo kabolela ba famille ya bato type bokana L'Oréal à Bruxelles na PC mbote ya moni ba genre trois fois kuti na la rawana et bien boda fashion liwa donc ya zo mona mama venanga 100 fois na Toulouse na PC mbote ya zo mona mama oyo baliwe comme ko ila biso conseil nazo pesa bandeko tout soko beli lelo eloko liboso elikanyo seza hôpital maladie ya kambango mesilaka malembe frère na ngai Gigola soki lelo akufeza pona ko perdre maîtrise na maloba ya ba tu ya binzambi baloba ki loba ina na bi hôpital nini na mboka o na biso ba lobi basomba liwa $1 million frère azangi $1 million pesa nzambe po asekusa Michael Jackson akufa na ali Janet Jackson to beta ba mamu oyo ezalaka normal sans qu'aucun hôpital lobby ko ezalaka te malgré nzambe mo na likolo pa yebike sans qu'aucun hôpital bango mo ba pasteur ba kende église ko lukani ko ba kende hôpital ko lukani ezalaka ke to ya belie mo na mi biki Cécile to so la mamu susu normal to ça na temps ya ofinga ba tout po e pese lokote to luka ba tu ba comprenaka donc on a besoin ku fili kolo ya ba prophétie ya lokuta maladie nini oyo ke fera olimba na mbongo na hôpital bakotaki gibe intoxication ya mabe na mutu comme quoi kende kona yo wana asana bakisi ndeko na kosala o mabe soko pusani pembeni na ye kosimba mbongo na ye te omoni yo ifo ya kofanda na église omoni salibo ba mapango boni fera zana ngo na mokili alendeko na ye mwana ya mama na ye ke bozo masolezo betama azo souffrir boy fera zo kabela batu oyo azali makila na ete même si baso ba problème au caisse en fait pas bimisi $5,000 to kolo ba biblo mususu te bongo oyo ya ye ke atika gi po akufa po aelengi nini oyo akoyoka ngapi na kamwe kinganga ngo lelo ekoma banganga ngala ebike basenga mama na papa na bana yo siko se banganga ba changer na ba se ba komba nganga kutama tete wa ba kache kutema les arabos ya ma trop donc ya ma qui c'est qui rose bon affaire intoxication kasi ya bato binzambi ya momoni babimisi na frère Gédéon asala audio wana de babimisi frère ba monter na frère Gédéon mais il y a des vidéos ya mukuna loba avant 4 jours Gigola kufa batu bakende roboto la ye Gigola malembe webike Gigola ça il sous dans l'église mukuna te kasi baboto la qui est après 4 jours à la kufi malembe clégie et maman mbo ya lobi eza mutu asa kufi to ko sara débat et puis on bato to ça débattre c'est que bato bolanda biso bande na posa ba comprendre qu'est-ce qui s'est passé en fait c'est ça il y a débat arlo matumbo na ngai bozwa nyonso vraiment botikela nga Yvette Mbia Zanuti tala degré ya négligence ba ela mwana mutu na vie ngana na petite momboye ya restaurant o bano que sombe la gilo sona madesu chaque jour na yolo Eliane na pesi mbote fiona ibisanga jour ki akufia bi client na ngai matu client na ona ne bando yo sombele lo sona madesu awa pena mwasi ya gina kondani tunanga pona nini ngai na koiko mima exemple conflit na famille nanga so inaza na mwasi o aza ya malamu andozo nsanga yo iloko bazo yebisa yo na ndeko no boza depuis kala makambo ezalate nde ozobika ozobela boy to luka poke na hôpital il faut kaka ndeko na boza na terrain d'attente bien yel ngai azala na kati ya milieu donc na kati na bango yaza lokola pont lokola bango bazoki esprit na bango ya koyoka batu o ya binzambi c'est mutu akoza na malade moi malade ezokola na nzoto tandis que soki azali na hôpital eza makambo mususu soki azali na hôpital eza na makambo mususu donc mais au garder mutu na bi po anini ba catholique sa hôpital ba centre bondeko ba Saint Joseph eza hôpital ba bato catholique te
na bango ba yeba ke mutu so azobela il faut que ne peut ko soit soin. Donc alors muku na gare à toi. Moi non ko tout trésor soit bela ki na hôpital. Botika ba confine na ba famille ya bato. Hôpital ko to mona mso ke poto ke o se soigner. Na yo mon ropi. Bon kosa bato ba tension so ma bonze côté en église nazobela. Donc botika be biloko ko tsa ba confine na ba famille ya bato. Siko lelo oyo na ba confine nyonso bino bote bo gagner nini. Po biso to longwa ba goloate. Neti nga boata fera olia ni ngape na olia ni. Au moins 80 personnes ba bimisa maloba na ngai na deuxième. Au moins ba bika liegi na ozela yanga. Na bisa na bana nga na bisa bon na otika bino. O papa ni na binga ni mi pa affaire ali aninga. Donc na 80 personnes na yo na deuxième. Au moins on toza na yo deuxième titre au beta stade deuxième azosala kaka. Azola nga de témoignages ko botuna deuxième volontaire. Yé le ko to mutazo ni mani bali aye. Mazo kufate. Eh totika babilo mususu to beta bagulwa to lungana biso bagulwa te toko sala bagulwa ok tango bazolo babongo bagulwa to bakisama lisusu to bakisama ti jengu bale shake to zakaka to zala wana affaire stade de martyr le 24 juin to za wana donc 6 mai baluka 9 ils annulé par rapport à quoi 6 mai baluka 9 2 mai bungwa na kana ba biso so mama arme d'action zawana o vanda makoya na Jackie Chantala poka na ibete no émission na na chete na so biso na moni vanda man sasa na ozokisa siko vanda na o comprendre que ba golo ba silike vanda mkana 89 ba betinga ah non Jackie Chanzoet surtout yende na mtu nazolila nana ba petit na kinga sai ba bifi juka moko sa na aéroport Patrick Ekofuna PC mbote place za binanga les amamba ya olympique ya binanga mukoloka ezaja ya ba jeux olympiques ba théâtre bazolinga balia mukunza mbuka mbongo ba lokoso ya pam jeux olympiques ya nini ya arme d'action batika batu ba ambassadeur donc le 24 juin Gaulois gladiateur oza partout dans le monde na kena Jackie wapi tokoma na bana kuluna ba Jackie basala suna succès te comment bana kuluna nga kuto il faut ça ta ba bwengazi ba oya les anglais wana oyoka bien patitomba na PC mode place za patitomba ambassadeur nga na le libo na misuba comme ba arabe top soir tozinga na américain na ba yoka na te sozo ba locho o mela mai Amerique so yoate wana ba obeta pa ba o mela mai wana te to koma biso na ba kuluna mambo bo linga boya na o eko simba nango te tant de bisa bino bo ke bozo ba coupe boya na ngote ale siko boya o bisa biso action ni ba bamba libanga ye Jacques okanga ba petwa ma ba pomba de ba charge ma banga na ba lubamba ici yo bamba libanga Jacques Changa okanga Gilles Osemu na Jobu na PC mbote mettre du chalako ya martyr youte wapi kasi ba détracteur kaka bazo comprendre oyo kusala ma le 24 juin wana papa Hervé a besoin moko atika stade de martyr na likambo concert na défaut oui que Félix Soisé Kouabi a retourné les aventures des allumettes ici a redémarré et puis a retiens ba pinaki ce to zobeta to sola bien ce to beta kama musique ya lilo eza ba kombo fo tangaka neti ba komoni na otanga na ba komo na otanga te boy ba artiste yokana ba artiste musicien le rôle ba Patrick Beckham lelo ba ya yokote msawaze kona Patrick Beckham abeta ya répétition Patrick Beckham soit déjà yena au VIP artiste azo yemba na podium babambie $1000 waze ko babamba $1000 kala na ba kana concert inter ba pesa ka $20 5 $10 10 na $5 moi moi pesa ka pe ba $1 kasi yo artiste on a bi ezana ba artiste batanga yo tanga po bino bat boye ba bango de ba rotanga JBT ouais JB papa chez azana mais ezamba vitesse pe ezali lo po ba JB yoka to sula ba JB ba se ba prouver nyonso o ba kokai ko prouver ke waze ko pas prouver déjà prouver eloko te or nenga no sula nayo waze ko prouver
Oze kwa beti ba Olympia, beti ba Zenith. Olympia akata ba jeune makunza. Yo ya oloba sanga mwa to fanda olingo na koma ba pista mabetika. Akata ba jeune système nandeni. Tika. On tika ndeni. Olympia bakanga babuku ya lupango wa batu. Wana Olympia. Mizisa kanga batu babuku ya lupango te. Soko kimi na. Mizisa kanga batu babuku ya lupango te. Mais bino bozana matete mambeleka na okesa na bino ebele boyeba te. So moni batu musu bazonga po bakanga bango babuku ya lupango. Il faut avoquer il faut beaucoup à lupango boye nana ba responsable nous tatotika. Tant sur la mama musique sur la nga ba musicien ou baza nerf solide na roni mataba frère na lo ba ibrato au piano. Bon chanteur mais atana disque boazo tekate mais azana molende azo sala elo ambition na. Ça va? Soli to tanga ba wazi ko to tanga mtata ba manda chance ba Blaise Bula wana lisuku to bato mababi wana kutu bisu bato mababi ya liwa mais na ena ngana bo mabatu te Blaise Bula mtalibabi so na lobi omoni marambo na oloba vérité mais comme obomaki osale bo yebisa ngai Blaise Bula ana kisasa akobeta concert à $20 30 personnes pe bae. Bon, yate toluka to yedaka bato moni bino botuna na biso ba question betaka ba $50 bino bolinga kutuna biso ba question mo o so to lobi vérité komi balobaki ba salaki na Saint-Valentin betaka ba $50 ebetaka na ba téléphone nzembo ebetaka na ba téléphone Chiraboy na bima na ba téléphone chaque le 14 ebeta et c'est si la kutu nzembo na ngwa bimisa sur ya Saint-Valentin ezo kana bien. Bah si personne écoute ba bête ba Saint-Valentin ya bien. Ya bien. Donc to yaka na ba aventure wana te o to yaka. So to kolobaka ba Blaise Bula lelo to ni to loba ezali supo jibe na wera ba yokela bango mawa ba sali ke ba sala Pierre Tombali ya wingi yango ezongisi bango ba kombo na bango masulu sula. Mais so internet bango ba sola nini pe ponani. To sola bien. Donc d'après yo eza jibe na ninde bazongisi et bon ezana Blaise Bula bazon si bona nini pour basala ta disque pour basate kana Pierre Tombala papa na bango basalaki le 30 juin kasi bo yo ebite winge kufa wana zayo ne 40 jours wapi quand ezai na martyr le 30 juin na mona yo kuna na vidéo kuna ela basala ni ezai Pierre Tombala ya papa na bango winge yango moni le pesa kutu batu msumbongo basumba mapango rapidement elo nyokoloba na Vasco Mabiala ndeba ba kosele makambo le comique ya frère Gédéon Vasco Mabiala azana problème moroté na pesa Vasco Mabiala na eza Vasco Mabiala te feri aza feri et vous changer ni logoté tokei Côte d'Ivoire siko est-ce que na baloba ke bakangi ndoki na Côte d'Ivoire bandimi babengisi na bango ndoki ozomona. Et bon, il reste combien de qui biso déjà ça rachète. Ton nimi, il y a une condition nuance. Il tressier les sa presse présidentielle, la tressier les mettre dit il a ma coffre. On a bien la bouche présidentielle. Mettre États-Unis ouais. Bon, toza na biso ya faire bolo ba nyonso o boluba. Biso to changer te to tikala kake bagulu na bien DJ Sabin soirée les gars bien tout ça la net to sur la DJ Sabin. Vraiment DJ Sabin mutu na ngai na tiriki wana DJ Sabin rapidement ba dédicace parce que motema magali kumu dona comme na suka DJ Sabin papa na Alvina motema magali kumu et puis so na zongi bien Boda fashion Tirki t'appartient donc pour la tapena toi qui est bien ou une boutique d'offert coopération et pas mettre tiré 15 na moi c'est Christelle Matazikanda so zongi no e Boda fashion donc Mamba danger donc Jogo nanga tout et puis groupe nanga so na boaki ba motema be groupe les Éphésiens de Yolo na pesi ba moto vraiment et puis présent na biso Peter Kabango et puis ingénieur Marabuyembi Kukungwendu Wazabanga na biso ingénieur Marabuyembi so na biso ba yibinga téléphone ekoma mabe poye maso na bil kamba téléphone lokuta mabete na zo ba 200 mais na bonanga soye moi yoki asepeli etali mais nga na bina osenga na nga yote pona boyi na nga
donc ce na siko Cédric Mbala et qui mélodie soumis nanga batu nanga tu na ebike place baza bazolanda biso tozana biso tozo solo la kande batu ba solo la ka et puis tozaka pour te défendre papa Hervé Ferregola na o ya mabete tokoki ko tenir ba propos ya mabete o e blessé baninga non mutu na mutu azo la musique na ne na eme biso to lobike bateau ya commandement ici ezongi na maboko ya papa Hervé Ferregola et puis Bizorbi succès mondial na natanti na modia nimbo ya zana Suède abisa camarade na mundele basala ne abi chaque jour na musala bina ka Bizorbi non yango wana vraiment papa Hervé esprit nerf solide tozongeli bateau ya commandement na yebi ke ngape kalate nazo kufa erango ebo kabila nga ponga deuxième personne o na ndimi na ngaliwa volontaire monde babenga ba soda boya ba volontaire so ngana mibi misi balianga et papa Hervé eze longa yoke longa et mon vieux Jacob Mutaba azana mboka vraiment na agence na biso Jacob Business donc na Jacob Business o tini atini mbo ou bien ma famille siko allo nazo bela ou bien na yoka nzala so tsayi mayo nika makolo ya moto eko ma fufu rapide ba yo tika tombe pete PDG Jacob Mutaba na pession mbote place. Un grand merci à toi. Na chaîne na bisoke répondre à notre invitation. Merci kutu na chaîne na bisoke et puis na PDG na biso ya keo na PC merci puis na PC directeur Papa Clovis Fimpa, le général manager. Papa Clovis Fimpa ne asali la biso cadre ya kitoko mangamutu exactement là à biso à lobby déjà. Surtout boxika 20 000 abonnés. Plateau Gaia spécifique. Te beaucoup qui sont mama miki. Te mama miki. Beaucoup qui sont mama miki. Bo ba jeune botala talama. Na moi pe beaucoup de sa petite sœur na mona terrasse fort mabe. Joyce. Joyce. Clin d'œil à toi Joyce. Il faut la bonne guérison à faux là. Bonne guérison à toi Kati Fola, ma popo et puis tanti na ngana musu azali souté. Merci Ndaka. Azali. La La baobette. La lela et ma vie. Teye am toi s'il se soudam. Kabesa ta travail mal. Donc nezana na pese muti. Donc ye ayaka na makambu. Donc nera ba boya pe boya na makambu mo. Clin d'œil à toi, merci la baobette. Mutu no na mbongo wana boaka o a prometa Miguel Dangote millionnaire. Oso millionnaire. Miguel Dangote. O eza 8e fois. On est arrivé à la fin de notre émission. Je profite de l'occasion pour saluer Paradis Terrestre Mutambo Mwasika Siko Kaka Miguel Dangote millionnaire depuis Marseille. Bango bazana na minute na ba Chris Moucheni. Na comprendre l'été. Na comprendre l'été na pesi minora ba mbote bazana na ba Chris Moucheni, je vous salue. Un grand merci à toi, celle qu'on appelle Ginette Kanolo, mère à Balifanto. A Pesio Pena Bambote Nayo, tout le monde a une Mikoleroya. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Badingamboka boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime